Dadi et na masolo ya bien. Merci de partager l'émission. Ce que mon héros, ce que vous avez abonné, ne sauter abonne-toi. Kanga Dadi, idéologie ya sika, ya yemoko papi geni, azalaka moninga na bino pete, depuis kala. Azalaka moninga na yote ya? Moninga na yote. Papi geni, torbe la vie. Oyo nyonso azala besoin ayoka masolo ya bien, kende kaka na chaîne YouTube ya Tolobe la vie, ya yemoko papi geni, ceinture noire, 12e dan, en esprit. Kanga Dadi et na masolo ya bien. Voilà, biso tokoti. Ndega tokoti wana yope kota vanda. Mikolo balimba solola. On a à chaque fois so mikolo balimba solola kamata bana parce que bana baza be mission ya bango. Tia bana be mission na bango pour pas déranger biso te parce que eza heure il y a ba adulte. Heure il y a batu oyo baza na boanya. Émission ya batu mayele et bandi. Kokansate ke soki oye awa otondisi soki nini te awa eza émission ya batu mayele, c'est-à-dire bato basage ba comprendre makambo ngana oloba. Voilà. Kanga Dadi c'est pour vous. Tout ça les 2 jours de mon anité, naïf sarabino chaque fois. C'est pas facile que gérer 2 plateformes minene oyo Tolobe la vie na Kanga Dadi, c'est pas facile. Moni Kanga Dadi qui na vitesse mususu. Eux ça la temps mususu mais tout dans la choité. Alors sauf imprévu de Tobisa Bino kalaté vraiment kalaté makamba bien zali. Bokozala ba surprise za mo ebele hein ba surprise za mo ebele on toza ko tinda batu bo s'abonner belé na Tolobe la vie officielle parce que awa na ibsibino que makamba bien zali c'est juste to ba bo pesa biso force za kaka ceux qui boza ko s'abonner ceux qui bozo partager ceux qui bozo liker bo pesa biso force. Comment Moutabenga lobi papi gen pardon ko lembate. J'avais déjà dit que biso on va pas se fatiguer, to kende boye tout doucement. D'ailleurs slogan to idéologie na biso zara moko. On n'a pas besoin il y a 1000 personnes batala biso. Soka kata 2 personnes batali biso. Soka ka message est touché 2 personnes. C'est tout. Tu peux faire des millions de views. Mais ce qui est ça, ça sert à rien. Donc ça, les logos, c'est nulle part ailleurs. Et puis au monde on a la conception na kolobela na elateli ozomona ke vraiment c'est émission moko yo so ngo talango en tout cas okobenga na madame te madame pena fo vanda wana pembe na yo yefa za ko pembe na yo po tambo talon bino mbale boza ko teyana là j'invite ba couple nyoso mama tala Kanga Dadi na papa tala Kanga Dadi na maman c'est important mais pourquoi le bien. Voilà, en tout cas merci Nabino ba oboza ko benga biso ndeko mo benga ngai susu lelo kaka wa binanga papi gano biki makambo nyoso za ko loba tout sauf rien ozotera ngai ngal bina yebi nanga binanga bando bandi Kanga Dadi na landaka ngo vraiment na rataka ngo te na ko betelo masolo nyoso Kanga Dadi donc Kanga Dadi nyoso yo sali na landaka yango et puis ezote yanga kaka une personne que je connais pas na ndeka mabete. Donc voilà moi de bien avouer. Donc une personne on a évité mais Aza pour confirmer que Kanga Dadi au ça là bien. Donc il faut profiter na mission malamu. La mission malamu bo ezara mingité. Yango le moni et puis mission malamu bo ezara toujours combattu. Moni et ko yela pe mutu likanisi mu bineti ke no lemba banini mais ceux qui bino bo pesinga force na osenga na bino bato bozolandanga bino bato bolandaka biso bopesaka biso force na ezaka so ozo partager force na ezaka so ki ozo propager message ya kitoko pona Kanga Dadi yebisa bato madame mo abenga bilanga bya yoki bazolo ba obeta amoni bato mo bo na kata train ba osola pona Kanga Dadi abesali plaisir makasa pousse ne kota yoki bango penza donc
ils ont l'accès que ils ont quota mais dans le côté penalty tu as besoin de evanda mon bondimi yango mais ils ont singa vraiment ba effort na bino singa mo ba partage singa mo en tout cas Canada dit singa bolé sango pe bolé sa Canada dit et bolé sa Canada dit ça ko propager ka bonne nouvelle nango ko tambusa sango nango na ndenge ya bien voilà. Washington, merci. Merci encore na Émile Bamba de Zurich. Ouais, toujours et toujours Jano Dibols. Voilà. Naleki lelo poto meka bosolo là. Sujet oyo. Makambo yo salara pasi. Hein, ils ont fait ça pasi, ils ont fait ça mawa. Makambo batu musu baza osala. Na bité batu musu basala makambo na ndenge yanko. Ayib makambo zo sala. To ayib makambo osala te. Parce que les gens âge mususu bakote yo somba mi balete. C'est vrai que muta koka zate, mais ça âge moko boye vraiment ce que le sala mi faut ba déjà, c'est-à-dire koloba na yo. Faut ba ningo koloba ezaleli na yo. Faut ba ningo ko ya ko evandeli na yo faut yeba. Ya ba âge mususu bakote yo mba mi balemisa tuti. Mais oyo za ko salama na communauté na biso en tout cas les amawa. Les seuls amis, tu as tout développé en wakati. De tout le baga avec sa dissertation. Les seuls aboy. Ndé ko mobali moko azaka awa na poto. Lobi to ngota ta ba so mutalobi alingati kala nae anonyme na anonymat donc ça sert à rien ya ko préciser même namboka mais yo kali solo parce que but il y a Canada des alliés faut été ya yo. Ndé ko mobali wana awa na mikili awa avant d'aller yemoko. Avant d'aller moko aya poto a umeli hein a comment la poto a depuis 2004 abanda ko vanda ti et ça là que après ce qui 3 ou 4 ans master na yemoko a uti pe banzela masangwa ye to masangwa ye ba benye kuta luka masa benye na téléphone a kazu master wana Massalanda Rolana Bassal mot quelque part parce qu'il y a une place à revendre. Alors, tant que vous avez contact avec Massanaï, Massaï Ozoaï, Massango Bisserian, on a tapé Moussa l'échafaudage, je vous l'échafaudage des Alara, Boulot Penabaya, Yabayakusa. Sora qui Kayou, Sora Zongi, donc, Bano PC moi pas si mouké à Canada. En fait, bref, avec Azui Mastanéwana, a mis na Nandaku, Yawandeko. Le mois studio naïe soit qui a zui à outil caillou aïe a zui plutôt a zui masané a tia masané nanda de banda on va na master bon massa a na dokité yé moropé muto azokini na dokité mais par rapport à ma relation le biga échafaudage des alaga par rapport à banane moussa na échafaudage calme abeta moussa naïe alors ainsi master pour là que nous on a master côté ba salon master ndo vanda wana ba salon ba to l'église colossal dam susu des alaraga bon donc master moi là ba salon mais week-end au mona ce week-end pour week-end de la moi fête ba dimanche à l'église donc master faut bongisa faut bureau na tout wana so fête ça makia donc master faut laver faut bongisa salle ninga biati ya to vanda akazu donc tiazo zoye bongo ayebike dès la zuma sananga oyo anelo roté omoni anelo roté bon na lukele pe mokop asoli na vie échafaudage pire vient na chaki na boulot vient na psiabino place de monanité mais sur place c'est monani y a pas de problème roya ici comment ça la guerre mon boye ceux qui viennent moi solo moi on s'attend sur bilon na dépôt ça va outillage ya échafaudage ya dépôt tam susu hein mona ayebiseno benga master no wana soka zali ya ketsa obeta kama mwa batamo ko mike avant da na ipo mikolo pe leki bafanda pepele masa uta kiparateur mo masa uta ba ma ubika échafaudage futa mara ubika nde ma échafaudage ya la mais masa okenda zui akebe mo supermarché mo Carrefour moi manzanza moi nini bayaya te bavanda bayaya ya mo pe bobo moninga on nego filmer oyele mo paquet ya cigarette kaka bongo bavanda na mon calme normalement l'esprit est bien master yebaike azui moninga na ye pour un temps
mais je suis athée. Bon, moi qui est 1 à 2 ans. Massa a eu engagement. A eu copine mogo. Tant que copine, mon colonda a eu copine. Tant que copine peut faire un andako. Yebisi muninga bino ya nazana. Yebisi copine nga bino nazana master. Yebika moi si bazaba Saint Thomas mogo sa no kutana na ye. Faut ba place au vanda ka fa yeba. Moi ça t'a impression à mon appel. Y'a pas bon moi c'était nazana. Nandi sananga mo boye banda Afrique. Alors il y a BTP du solo donc nazarana et tous arabes sur balé, ça fait moins de temps banda c'est bon. OK. Ce que mon mieux comme ya on va yépe se sympathiser na muninga wana. Mon mieux comme ya zozonga. Ande konanga. Normalement moi bolingwa sika babiko babelo lenga loba sikoyo ezosenga ke moi c'est comme ya moi trop sikoyo na pire boule masa pe koto yo nano azu position te mais ça fait déjà 2 ans yango to vandi siko bolingo sike bandi goya siko bolingo sike ezosenga ata masa na kayu mona momi aleki na ndako ayaka bongisa mais ayibiki bala bona master na baba baza bona master awleka na ndako abongisi alambi bani normal et mo peso eleki sengi pe ate ba wana buka na wana abukani siko buka na système keno mwana maya ke kote kuna pena bango ba ke koto kaka bongo ndezo pusana et osa siko bien te na ndenge ya bien to yebi makambo nde ezalaka amoni habité il faut na yebisa quand même master nga parce que boye ndenge za boye na mona ngo penza ezo simba pena te fona sola na yena yebisa ye parce que ye azolinga masa comprendre masa o comprendre te momi soka ye mukomsu momi ayaki abeti 2 jours non ouais 2 jours. On avait dit 2 jours, comprenez, on a autant un peu moins que nous avons moi l'issue pour la bungate. Comme si mon yaki, on avait dit 2 jours, voilà. Balalika na condition voilà. Ah, moi la maille pena monique te boité. Moi si peu comme ko gêner, mon tam ça cause à peine a besoin, tam sous bas sur na moi si na ye, ma solo misusu, ba go solo ngote parce que moi la maille azawana, je suis zati. Mon bon. C'est mon gars qui nous est sympathique. Bon, bolingo peut que tu es matin. Moi, si je me bêtis, moi 3 jours, si vous talagak. Attends, vous talagak. N'a pas âge, on peut pas supporter ma gamme. Avant, tu m'as la maille. Moi, la maille, pas moi, coup de main, moi, bloc, mais système, mais l'orange, tu as annoncé. Moi, bloc, sera bien, moi, normal, les années. Mais ce qu'on a comme occupé, moi c'est comme moi c'est comme lala sikoyo babandi préparation ya makanonga libala ça dit faut pas zapper na concentration moi c'est pas ça la aide soignante moi c'est ok musala na ye mobala ye musala moi c'est pas aller la chérie mais moi ça pour y appeler la salle même moi 3 jours mais ce qu'on a condition wana donc talakaka bandi kolanga kende non monique nota il faut y bisa moninga vérité parce que boye eza moi nini parce que moi ba respect aussi là moi si na ya zarawana moi c'est zo ya wana tout bandi c'est ya obi pendant le gagnant le ba ko kate mais bon après on a choisi AFC non ya en tout cas ngai monde na zo ki yo fa to vendre na biso mais bon c'est vrai que on doit plutôt vendre d'éternité hein bon ngai au monde mo na zo ya hawa. Et ça peut bien été, moi makambo ngali ngai tam susu mo comprendre mais tout le monde a biso boye en tout cas et ça n'a pas si bon il y a ko kabona te mais so mo ko zala fo o luka chambre et tout moi parce que messane parce que ba déjà donc ba oya ya yo ba yebi ba oya ye ba yebi ba quand des ça qui ndi mwana zo ande no ka mona ngo fo pona ye awo lo wana te faratika la on éternel. Et ça dit que
na église ba place basambelaka noko akiyaki betela aki kobetela master oyo bazwaki avanda akibetela bayaya ba frère mususu kuna kaka bato na bango kati non ebike muto tala kutu moya na palais anini siko pona momi wana ko na bule peke na benga na palais bani avandi singa pena bani donc kutu na minito yo kutu donc toujours kana pena te pona makambo le baki abuki le kuta o moninga yebisaki avec toute politesse et puis na pasi na motema ya moto bandeko na ngai eza mawa moninga yebisaki yango na ba pasi na motema moninga yebisaki yango pona esengo pete ndeka kan moninga yebisaki bongo ye a mona yango fo aki kobeta lisolo mokilo pesa na moke flèche aller accompagner toujours flèche retour un temps lisolo beti retour et zongelier massa na vandi amoni bango or ye yebisaki ke no ba osolo kututi mais massa o frère wana moni bango nde ba osolo la wana bazana wana ndako frère wana moni o lekelier pas pour yebisaki no kutuna ete bani frère wana non ba nzamba la boita ba nzamba la boita net ngo so moni frère Jeff ni fongi na likambo to papa Limia to frère na ngai Tangi Bangala et olekata et là latin lobi na oluka na tourner ndema bete mais ton vandi ça papa ta na moni boita na moni c'est comme ça frère wana ya vandi ça check sur lui te vandi ça non le frère tala yozala kana moni yé pas aki mal informé pour ne quoi beteli li solo à déformer information yango tala boyi bino boza bo mesana bino bena boyi bani ni ayisinga ke non ozo ngo tche libanda pona nini asali nini vraiment tche ndeko no libanda yabi ya yebiso kinga na tche libanda bio wi ayisinga ko tche libanda ko ayisinga ke bozo ko ateme ndelo bino na mone bino na moni ki ndi bo tche na se donc bo tchaka na se ndeko abino abi oza sur yem tabi oui abina tunabite kuta ayisinga ke na tuna yote parce que talaka ka et ça la bien té na tuna té mais là na mona bino ngo biso bana nzambe nge na mona bino ngo linga té boza na beaucoup musika na baité faut quand même na ça peut pas nanga quand même na vandisa bino pona na vandisa yo pona na ibisa yo so mo ngo zala vraiment ko boma moto oyo tala de baleli abisa bi bon le ko bina tuna été bon le ko yemo ta ibisio kutunga lengana leka deta msupa na bino kotoyo pas bino ba frère parce que tous ensemble tu ngana leka pa na bino na sona bino likamboyo mais tellement za mutunanga na ko pas si pona sona 18 ans pona sona ali ko beteli solo denga beteli solo ndeko abi ezande bongo abi natiko est-ce que na ko benga nayi donc abali ko pensa sangwa benga ni ngai azolinga benga na ndako pona mwasi moko boye mwasi ngo esika mwasi kabola biso soki besoin entre temps ezaki na ndenge wana te alors eyosala ke nde na webisa bino na minute oyo basololaka lisusu te mpona nini banda ndeko alongwa na ndako wana abenga kutu ata moninga te banda longwa wana zwa chambre na kei abenga so ata moninga te esalaki problème mpo ndeko wana abima na ndako atikela moninga ndako na yo moko na ba problème ndako na yo moko parler na yo moko voilà donc tout me ngana ko développer lisolo bande ko nga yo beta msoko ki kwa wo e ko beta msoko mudusa obi kanga dadi za mateya oui za mateya kanga dadi mateya moko ndo mabenga mateya ni abeza mateya mo ya na bosani mais ndeko mo benga ngai ndeko mo na rappeler sur yo mais quand comme l'option na c'est ndoko lobayi pour la kanga dadi donc omoni na lobelo ko moko kabela mutu ya kolia kabela mutu ya kolata kabela mutu nyoso liko kabela ye futela mutu même hôtel eloko mususu esalaka biso omoni ezoboma biso ezali toza motema malamu mingi motema na biso eza malamu mingi
Congolais zana motema malamu o ezolukela biso ba problème. Même dans la société, motema no malamu ekolukela ba problème. Oyebi Kabila mutu na lobi wana. Elo nyoso lingo Kabila mais place à kovanda. Tika muta débrouiller. Oko kendelo place tel dans la kindar mo ngo kenda msusu mboka mo Bruxelles sondeni Washington deni Jean Di Bols ndeni wa bu donc mais c'est-à-dire respect et mutuel mutu nanga ta msusu abi no mutu nanga ko ya awa et puis nanda ko oyo camarade nanga azana mwasi na ina bana na ye na ndenge pena ya bien na ndenge pena pona yo moko d'abord pona respect na yo moko d'ailleurs tal kende tala camarade na yo kende vana camarade no par exemple so azana na mwasi nda kende ta camarade na yo kende vandi sa camarade na yo kende lia soko lia mais yebisa moninga loba yaya soki yazana likanisike ala lisona ndako yebisa yeke no yaya pardon pour yepeta msusu amutu moni eza na baka mais na baka msusu yebisa na yaya pardon pe na sengo pardon na bolingo nzambe uzana mwasi na ona bana na ndako nga ola lauti pesa mutu nyonso ningo pesa ime soko miko pesa mutu esika otikeli mutu esika otikeli moninga esika yebaki esika oyo otikeli moninga place oba problème ne bandi yango wana donc ngambu na yo nyonso yango wana mutu akosa ote ndeko na ngai moninga yambi yo ozovanda na basale peu importe bisiko ozovanda mais moninga tali abi non parce que kuna ata mosusu mpe bakati chauffage faut baboulange te ezala ebele bacouverture faut ezala ebele bavunga faut pena dongo tia pena vunga pena bien et moto mosusu mai pe tamso bakati mai otuna pa nani bakati mai ya moto yo kotuna pa nani mais moninga tali biloko wana tute azwi yo abino yaka tovanda donc na makanisa moto azwi yo azo aider yo c'est-à-dire azo pesa coup de pouce balobaka jusqu'à pendant quelque temps mais yo oye kovanda wana na makanisi na yo tellement za makanisa ki bonyama obomi makambo wana tout parce que eza na babenga boni bato moto nyama bazali bato banyama bazali moninga pesi yo obi mo boya bilo abosona ti arrivé par exemple salisaka boule kolisaka boule ma moko ya na ngazwi ngai navanda pa na e pendant bon on avait parlé déjà yo mo il faut compter kako o compter te neni navandi quand même 10 jours te noko ngape na fona nazwa moi chambre na ngape pour ceux qui ont 8 chambres te ceux qui ont bimité ozaka ndenge wana ozala kaka ko koma kaka ko dépendre na master wana alors mokolo master na ozwa décision net ya boyi décision ko tout réalité oyo et se présenter pour na yo maman mona no master bengani ngai donc ça dit master wana ana do ça la vie na été ça dit nenga zwa yo amema ngambo nenge master wana zwa yo acha yo na parler na ye bo vandaka amema ngapta ezaki aide ezaki éternel ta ezaki aide moko boye yata moko moke siko aide wana ba comprenaka ezali kamba compréhension eza contrat mo yata moko moke pour le pako banoke no bon yaya vraiment on vend combien de temps na moninga on est autre qui parle et puis tout donc il y a des gens comme ça à qui parle bani mais quand même au komi on mobetsa moninga libaku on ko betisa moninga libaku soki muto ayambio na ndako na ye l'esprit a bien omoni même bato ba uta Afrique tant bayaka tu prépares bango avant qu'il oboka on préparer à préparer titi après voilà tant oboki après aller
Moment mutamo yebis a tu présenté mazo yebisa ok non faut benga 115 faut ça la boyer faut ça mais yo makamona nyoso na ba 115 bani tout wana et c'est kufa ce qu'on de quoi zuyo a bengi yo a tu na parler abino mona mai na ya to va na biso mais mutazui azui chéri na ye faut comprendre na ba ajo vraiment boye ko mikolo boye. Hein? Moi si on a ndaku donc ça dit moi si on a mobile balali côté kuna yo pe kotoyo on est pour là no kotoyo en tout cas non mona ya moti makambo ça maramba ko yango moni pesa motu biloko kolia ngale pesa bato à chaque fois na oloba ngwa na ndenga bien muto olingo la sanda kuna yo fouiller ba mutu wana très bien pour mutako komelo pe sonzo ndenga tingami ka ndeka ya nganzama ndeka kota wana point final do ya obimalisu wana te do ya komi wana ako kene pe kuto mo abna na bobu amosenga yo susu na adresse azata yo zwa ki pour un temps moké na komi ko sengo na adresse na yo ovana bobu mona lettre na yeye na boîte aux lettres papa yo zwa adresse on ndeni non or andi konanga obinga na vana la biso vana na mboka oyo to va mboka oyo wana bine loko te wana loko ozwaka adresse ka ko cha adresse pa mutu mais obiki afuti biso ba taxe afuti taxe normal obi lo pété bon taxe ye futi normal ye kola koloba oui na non mutu msusu zuyo memie na ndako ofungoli porte ba problème ne bandi ça dit ba problème ne bandi wana yebaki mukoloka oyo yebisa ye que yango moni makambo nyonso faut ezalaka il faut ça clair masalanga matukutana masana feti ya ngana okemba obinga pena place na ovanda ya ngana na place mo boye mais place ngo wana ata place eza place mo parce que mutu batu mususu bazali azata musu na parler na yemoko acha ba locataire tamsu ndako ezaki vide na mois temps on a par exemple et tamsu 3 chambres bat ezaka nango ndaza ndako mo boye acha ngo ba locataire ba futela ba chambre tamsu chambre mo ezaka vide bon auki doléance moninga ya bon ya na chaoga na parler wana mais yebisa yesiko avant que ya moni na chona parler wana wa parler na business na chona parler wana te po ovanda libela en tout cas na osunga yo pendant par exemple na osunga pendant 1 mois au mon niveau quand même il y a bonté na ola kisi moninga nga na osunga pendant 1 mois mais après 1 mois en tout cas dans ce 1 mois beti donc déjà yo banda dago luka déjà place yo kindi luka déjà pour yebake et botelo ba problème tant yo lo bakité aux yeux que bon ya parler ngo vanda no wa tout et puis tant que tu wana faut rappeler ya obike parler wana ezanda kuna ba solo ande na yebisaki yo ke na yebisaki yo et puis na compter ko yebisa po batu babebanaka to bebana na makamba boyi ngade na zio boyi mo pe lobby ngam te boso na ko menemi na yo pourquoi parce que na yebisi yo ke obima parce na bimisio te mais réalité o na yebisaki yo o respecter yango te donc to bebana ko bombela mutu te yebisa mutu clair pourquoi mo suisse mutu obi na mona mutu mususu azaka pe bien yeza mutu lo yenge ye lo yenge endo vana ndako master mo boye akoma ko vana ndako master wana donc akoma ni kuna akonda ko ngaki 3 chambres salon donc chambre moko wana donc ye anganzama na chambre ne koma na chambre na ye mais mukolo ba yebisa ki abime koma e problème batu nyoso ba beli kambango azo benga na ngai azo bimisa pe na ndako mais yaya mais ata yo moko muninga na mwasi na ye ninga na mwasi na bana ba mibale na ndako yo yaki oneza ki aide wakuvanda wana yo yaki poto pa kuvanda ndingi wana yango bandeko na ngai nalobaki awa pesa motelo ka kolia futela mutu même hotel futela ye mais ko ndima to sa mutu keno bon
ya kovanda awa bokobeba na bino surtout bato les gens mal intentionnés bazali bato bazali na oyo bazalaka na makanisi ya mabe envers baninga bazali poza bato misusu komeka nde bovandi kaka boye moto déjà azobulelo defo master boye kozala mpena bamokanzelanga siko na yo oyo bazozwa na ndako ndenge wana mpo yo ozangi atolobeli bato oyo bayedaka ke pesa mais ke bakopesa moto place akolukela problème moko boye bato bagenre bato bazali yo mais bato oyo mpe yo oyo bayambi yo oyo bapesi yo oyebi importance ya kota biso olanga bamboka mosusu tobeta yango nabeta lisolo biso olanga bamboka mosusu boye likolo eyindi bolala na balcon likolo eyindi mbule bandi ola na balcon oza na carton na yo donc ongumbi carton na yo ozwi carton na bamboka mosusu ongumbi carton na yo yo ozwa grâce ya okutana na makambo oyo te eza grâce kumisa nzambe mais biso tokutana na makambo wana donc ongumbi na carton na yo siko mbula babetana na likolo 4e niveau kuna na bangongi mpe baali siko ndenge olali wana siko donc c'est-à-dire mbula obendi bebendi ka pantalon no boye na carton okangi carton no boye mbula ezobeta sikoyo bokoti na mwasi ya tol mobu siko nde tol wana tema mbula ebeta makasi mai wana ezokwea donc eza retour quoi ezwa bino tomona makambo wana au moins siko moi siko ozobule bena ambetu siko bule siko bato balali na mbetu bena te baba yango namoni circonstance nyonso balobaka fo okumisa nzambe bakosaka te fo okumisa nzambe moni mbetu nyonso olali so okoti na chambre omati na mbetu na yo olali na mbetu na yo okumisa nzambe pomona obeta yango karame keyeka matanga moko boye pongi mpena siko ekango siko na matanga ama mbula ebetaki libanda ominondo bule mbetu no wana mbetu no ekomi siko important sikoyo mutu atali nyonso wana tabi te aya masa na ngai idi ya avanda kosala makambo na précipitation na loyenge te mpo lobi ekute cher masa na ngai ya avanda ya pale yango oyo kasi olakise pale yango te abanda ovanda awa libela yebisa yaya nazweli yo awa pour 1 mois to pour 2 mois c'est-à-dire normal nazweli awa pour 1 mois ou tout po neti bato kwa neti babiso boye compréhension ya boule ndenge eleka comment no pas cité na biso ndenge no yaya merci mais moni avant 1 mois nekoka na odébrouiller avant 1 mois koka na kodébrouiller na kochanger pe masolo mais okoya ovanda na ndako ya ndeko ayebisaki ovanda misuku kutu baabusa otie na ndako na yo azovanda na ndako na yo akomi kosala baavance pa mwasi na yo tala niveau ya kibonyama otie na ndako na movanda na ndako na yo akomi kosala c'est-à-dire akomi otouche même na bana na yo tala niveau ya kibonyama mpona nini parce que yo moko ofungolaki porte oloba c'est-à-dire kosalisa ya mabe te kosalisa ya mabe ta mais bato misusu baza ba race moko boye faut bazala na musika oui ou non oui faut bazala na musika oza pembeni ndenge kanga dadi moni mateya moninga azwi yo na ntango ya pasi moninga moni penake non lui c'est mon frère. Et pas si bato abino, lui c'est mon frère. Mettons yo ki botonge ce pas ma frère wana ba frère oh. Mais bato bi ba yebinde bozalaka. Or likambo ça dit il a déformé même l'information. Donc il ça bato que non oh abenga ninga. Or moninga psaki yaya. Ngoko ko yebso makambo te parce que ça pour sans gêne quoi. Sans gêne. Moninga zo la kona na mwasi na ye. Yo la likoto yo. Donc ti epeso ba colère ti wondo koma ti soki ne non aza mwasi moninga na yo il faut respect. Moi ça moninga faut pese respect bongo te mwasi ya moninga na yo il faut beaucoup du respect
Moi c'est mon ninga na yo faut jouer le rôle la sœur na direct. Jouer le rôle la sœur na yo. Okomone pe boye. Obi makambo susu toute vérité n'est pas bonne à dire. Chantal Mbawa la personne bote bien aux États-Unis. Aïma mbona ina loba. Bolali na mwasi moninga pena boye. Bolali na mwasi moninga ndako na mwasi moninga par exemple. Moninga zalaki te. Bolali na mwasi moninga. Yo moko pena donc obisobi ah maman nga mona lala ezate pardon. Nandenga bien lo andeko na nga zate obimoki master na nga zate obimoki. Batomité à ma bébé Bazali. Donc, on a dit diable. Diable tellement ça père et à mensonge. Diable tellement y abongi sarata baby sa kaka. Parce que diable, nzamba salaka diable. Pour nous même créé à diable. Diable c'est quoi y abongi sarata baby sa kaka. Asa destructeur. Ce que le coup là, asa père et à mensonge. Le coup là, destructeur. Donc, il y a un rôle qui est dans mokili. Faut que baby ça. Soit à moins que moto moko orienté vie na yo. Il y a des gens comme ça. Bah race wala ba ali. Qui moto moko ba moi bien que non moto alinga bon sa vie na ye. Papa akocha pression moko. Donc ça dit il y a même temps mo bondi sa yo. Ta neti bondeko. Donc diable a koti pa ya master. Donc masa o comprendre te que mambo eza sous mambo ça dit masa linga longwa na vie ya kiseliba o te ngambu fando bundisa ya kezo mwasi moko boye so ndi oh pomo nesko motia mabe ya mutu akenda do abosana makambu tu wana o basala bola munyoso basala ya boss abosana yango abosana tout effacer le tableau motema ya mutu bo changer hein. T'es beau changer. Beau changer. Dans la lobby, importance, il y a net bamboko, hiver et alaka. Il y a saranate. Hiver. Mais muta cotisation nanda kunaye. Muta yambi yo, muta chota msusu. Nanda kunemwa za nango boya chaba lokate maché yo. Apesi ata 2 jours. Oh, yo ibi 2 jours ça combien? Hein? Parce que muta vandi so nanda ko apesi donc ça dit au vanda kana yo. Donc on go lamba tala mutu anaza mutu mo fo sambela rapona ye bino bato bo sala makambo bino bato bo répondre bino bato bo renda bato mauvais service ya modèle fo senga luka mutu ana senga pardon yango mo tam soki côté mo boye ozo bénédiction te o luki na bandelo makambo baninga basala so basala simbi yo simba raté tala sima mutu nini oyo ozokisa pota po esala pasi ya mutu nata ah mutu pina donc ngane na yeda ki bona saki mabe donc ozolingo bebisa moninga esprit na cadre que asa se suba tu misute po ah mamonga na moni pena tukanga na oyamba su mutu jamais na parler nanga kasi mutu pas ko bape bon ouais que non mambonga na moni pena en tout cas jamais de la vie na ko yamba su mutu nanda ko mutu ko bandi wana tout changement de comportement na biso so za na makambo yo il faut ko sunga mutu asalisi yo pour que lobby lobby asa ça peut batu misusu et puis lobby yo pe pour ba gens batane on ba gens bato yo bon ba c'est ça batu te hein mais ba gens bon ba c'est ça batu te ba race mo y écoute ko salisa mutu te donc ndenge yo pe si mo temps wana so qui za côté na ye bosana tout ça côté na ye bosana donc o yo sa pour na ye ya ko sa pour na yo te il y a des gens comme ça il y a des races comme ça. Voilà, Bandego. Merci Nabino. Merci Nabino. Nyoso Bandeko Bolandi Biso. Tokomi na Souka, il y a Kangadadi Nabiso à Lelo. Je crois que Tozara Kilibanda de l'Ebsegno, tu es en voyage. Et malgré tout, Kangadadi, mais le Mbalo, tu peux aller à Bok, tu peux aller à Bokoso et Rosaranate parce que connexion, tout ça, ça, il y a un plan, pour te côté, ça, il y a des problèmes. Après, voilà. Mais le plan, vous allez, vous êtes toujours
Donc essayez de télécharger yango. Donc voilà, donc restez connectés. Quand Dadi Nabino yango. Et ça va moko ni baleti. Donc là je vous invite on a besoin d'abonner na bisoté. Bokende ko s'abonner na Tolo Bela Vie officiel. On quand des places au talanga o, kasi place au s'abonner yango. Quand Dadi botama wat. Zala pe reconnaissant. Zala reconnaissant envers Tolo Bela Vie. Moi je partage ça là un peu bien pour quand Dadi faut lire. Là on a maso na bino. Bato au PC ba masolo belé. En tout cas toi aussi ça on semaine sauf imprévu. Au moins tout ça en fait je présente déjà mes excuses aussi par rapport il y a batan na biso. Et c'est vrai que maintenant vous aurez 2-3 fois quand Dadi na mukolo mais au moins là il y a makambo on les osalaka et voilà quoi. Mais tozali on va pas se fatiguer. Donc par jour, pourquoi pas tout ça attendre Kangadadi. Ce peut forcer Ali à 3 Kangadadi. En tout cas, merci Nabino, merci Nabaoyo, Bolandi Bisso, conseil Zaga gratuit, Tambola Malamu, Zala reconnaissant, Nao Mouninga Salelio, parce que Botami peut tatamo maman moroti, Botami peut souligner l'unité, mais Ndegonayo. Master na komi makomande kona yo donc aida yo asungi yo valeur a pongi na lobia wa so ngo ba valeur andako za libanda na hiver kende libanda na hiver mona hiver ndezara okende feti mona hiver feti sili wana ça nous trouve valeur à parler feti sili tant on feti sili na hiver sikoyo yo bima sikoyo kende tina libulu ya métro place secondo comprendre place oyoka kiyoki na kiyoki donc place au monde na place au pesa ndaku valeur na respect yango wana siko ndako ngo mutu mo mutapesa ki donc ça dit mutu mo faut sambela pona ye là au côté na ndako wana ça dit mo moto ne sur Seigneur merci nzambe pambola mutu tel parce que ça y est donc là au sambela nzambe mutu wana za wana tezo komisa nzambe pona muninga po lobi muninga EPCP force akosunga pe batu misusu beaucoup de votre esprit va découragement bien été. En tout cas merci, je crois que tout est ami. Restez connectés. Kanga Dadi oza Kanga Dajo pesa ba signification nyosto lingi mais etikali kaka Kanga Dadi Kanga Dajo ezui so que ezui na ngoyo comme on n'a pas cité il y a une explication na yo toyoka. Merci beaucoup. Stade de martyrs et comme un stade à Liwa. Quelle grâce! Bandoki basangani na stade de martyrs. On a kobo mabai ignoraye. Mawao. On a kobo mabafami abatu. Ona bisengo ya mokili nyonso wana ye ya mokili eloko kuzobosa nao jijema ya soka ekozala bandoki bakadia basangani na stade de martyrs. ona kobo mabai L'homme récoltera ce qu'il aura semé. Galaxy 7. Nyonso bozosala bato yesu akufela bokofuta un jour bancho moka mobimba babomaka bato bakangaka bango te moka mobimba babomaka bato bakangaka bango nyonso bapoliticien bango nyonso bafo pasteur bafo chandrel nzambe akojuge bino na mabe bozosala na mboka ya Kongo. Moka mobimba
mabe bozosala na mboka ya Congo. Les femmes sont violées, malmenées, maltraitées, abusées, mawaningue. Il n'y a pas de vraie justice dans les mondes. Nous attendons la justice de Dieu. Stade maquillé ça pour la loisir et communauté de messie. Démonstration pour la popularité. Ma innocent bazokweya na sacrifice diabolique. Pukolingo zala esclave ya moto lokola yo. Yesu akufa po yo zala mumbwa moto de. Eli 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 la basta badani. Mon peuple périt faute de connaissances. Bazoyo la bana nzambe basinya pata makila kolanda bango te basi babunga nzela. Banto osa banto bankadia pemba bankadia osa bankadia okosala juge mokolo asuka ye omabe bososala bokofutango. L'homme récoltera ce qu'il aura semé. les escouts dans l'évangile. La nouvelle génération. Mopepe ambula elekeli ngayo ngambo ya ebale buji na maboko sherie Boni lisusu okanga kanda kati ya bolingo aspe na kobondelo songisa bolingo yo esilaki te Lelo yokeyo Lelo yokeyo Sheria mama ati nani alula yote Nani alula yote na kitoko na yo Nasenga kina nsambe poto vanda seko seko Nabondela kimakasi asme ya mama Nakota kibanda kwa nzambe nyonso ya mokili Nabondela kimakasi asme ya mama Nani alula yote Nani alula yote na kitoko na yo Nasenga kina nzambe poto
nabondelaki makasi aspe ya mama ye nakotaki bandako ya nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi aspe ya mama ye makambo maleki okili ya nzambe mokonzi epai ozali ngai awa mawa na motema ye okili ya nzambe makambo maleki okili ya nzambe makambo maleki okili ya nzambe mokonzi ambonininga na mema ye oto nininga na boma